Écoutez-moi bien. Dans 5 ans, quand l'émission le bon enregistré. Dans 5 ans, bako même na live chez les Congolais. Ba séquence. Autotune pour moi est un instrument. Autotune pour moi est un instrument. Autotune pour moi est un instrument. Il y a des fanatiques qui a Fally Ipupa. Pour Fally Ipupa, il y aura Fally Ipupa, des fanatiques qui a JB, Bawera, Grand Poète Quadra. Vous comprenez? Donc il y a des fanatiques qui a Fally Ipupa. Et fait wana po boyoka yango et bimara et utaka na instrument. Et ça mu pépété. Hein? Et utaka na instrument moko boy. Ba itizango mingi na studio. Donc, so yenda yebite to abosani to ke na on option ka ki abosani moni bango baza ba fanatique a Fally mais révolté so na linga gote na ba notala ote na ndo kipe maram na yote vous comprenez mais so moni mutu moko akipa maram nao c'est ka fanatique nao bato nyonso bango sonde ba sangani wana bana bona succès te faire rigoler pas na succès te on a l'obit oyokite Sagi. Maramwa ba osala wana de ba sala on a les marquis. Do ba betaka maso na ngote. Po eza un impact te. Ça ba sala orchestre te mais et aux ana on impact te. Génération OSP na musique na bango les marquis de ba kola ba ko yoka musique wana bien penati. Nzembo autobi ça regarde moi autobi ta makasi. Bo si ba supprimer ko to na YouTube. Ah o lobi ke ba supprimer ngo. Po eza un succès te. Te mama bete. Te nanya. Même so bino ba wario ba signaler ki po ba supprimer. Non, producteur aza dessus. Total aka na YouTube te. Ba wario batala aka na YouTube te ba somba payant moniteur disque d'or. C'est pour la première fois la musique congolaise. Oh, Fally Ipupa abaki borwana. Et alors la coupe moko boy to duango na France, tozo ngana ko kin. Le gars, moni fi azako de baye, suivez les guides. Suivez les guides, ça dit yene premier. C'est à comprendre que empereur 28 000 cas sauta ba niveau. Vers Robert Banzemo le baba bouté. Alors beta sou Banzemo le baba kukute. Nzembo asuka via beta yembela grand prêtre mère Alidor. Nzembo asuka via beta yango wana. Via tika voilà. Via tika ba distraction. Atika ba distraction. Pour vous offrir bien plus qu'un flat hôtel et faire connaître la nouvelle expérience, Orideso Commercial Kinshasa à travers l'Afrique centrale écrit une nouvelle page de notre histoire. Un service de rénovation sans équivalent, conjuguant dans une même dynamique plusieurs offres d'exception. Flat Hotel avec de chambres de luxe, supérieures et exclusives, répondant aux normes internationales, Orideso est un palace iconique. Restaurant au menu exceptionnel, mini-salle de conférence qui dévance les attentes d'une clientèle toujours exigeante, boutique d'habillement au tempo et à la mode. Orideso Commercial Kinshasa vous garantit le meilleur tarif pour vos frais et transferts d'argent avec une agence sur mesure et professionnelle. Aussi, pour vos frais maritimes Paris-Kinshasa, Orideso, c'est aussi le commerce général. Vous voulez savourer l'ambiance de la capitale Kinshasa? Pas de panique, Orideso met à votre disposition un transport permanent de l'aéroport de Njili jusqu'à votre destination par réservation. Orideso, c'est aussi l'assistance voyage touristique et d'affaires. Orideso est à Kinshasa sur l'avenue d'Ibaya Awitz, quartier Matongé, dans la commune de Kalamou, derrière la maison de la Bible. Pour tout contact à Kinshasa, plus 243 99 83 253 26 81 97 38 612. En Angola, plus 244 92 34 14 471. À Paris, plus 33 75 128 21 63. Orideso Commercial Kinshasa, toujours avec une longueur d'avance. La maison Stelman vous propose des prestations de qualité pour vos gâteaux de mariage, anniversaire ou autres événements. La maison Stelmac vous propose aussi des gâteaux personnalisés pour vos anniversaires ou autres. Contactez-nous au 06 63 30 36 83 ou encore au 07 81 83 15 74. Vous pouvez aussi nous contacter sur la page Facebook Hostelmac.
Bienvenue très chers internautes de notre chaîne Congo Mokili partout dans le monde, là où vous êtes. Merci beaucoup pour votre attention et surtout fidélité. C'est bien moi, votre humble servante Daniela Mankoto Diam à l'international. Je suis aujourd'hui à la présentation. Merci beaucoup à Prince Tukuzu, Moté Matlari Seyav au Canada et puis là Nabo Sante Babi et Moko Kelly Charleston Wario. Donc bazon ndanga vraiment biska bazali Saint-Valeur de Paris 16e. Le lot vraiment nazali awa pour na kolobela makambo teli fali pour passer pour cela bon monde na bandi vraiment na team na ye na bandi vraiment na batu na ye. Donc tout ça la sujet moko to solobela par rapport ya makambo ezo le canal internet vu que mission fali pour passer là qui dimanche passé na vie na ngai et boti moi mbutu mbutu moi ba polémique awa surtout na kati ya internet en général nde lelo na yambi moko ya ba proche na ye to lukato découvrir ensemble proche yango eza ndenge nini donc ba détail nyonso bozoye bango déjà na sengi na Jano Kabuya afongolela biso déjà chant bonjour papa na biso. Bonjour maman bonne ya kimi za Angola nzambe ba fanya Congo Mokili bazolanda yo se présenter kombo na yo eza nani et puis yo na fali boza ndenge nini. Bon ngai nde Christian Yaba. Christian Yaba. Donc le représentant ya ba fan club nyonso na Djobo. Ah ok, Christian Yaba représentant Yaba fan club nyonso ya fali pupa ya Djobo, c'est ça hein? Ouais. Alors Christian Yaba, tous on a besoin avant de côté na mozindo ma vraiment to lelo, tous on a besoin to yeba Christian Yaba boyeba na fali pupa ndenge nini. ezalaka ke vanzo binonga na komika ka chef ba fan club fali pupa ya Afrique du Sud ya Djobo ou bien ndenge nini betela biso no le soleil ezala ndeni banda ndeni. Lisolo eza pena mwa mulai. Te obeta to mwandam ko ke pena détail te mo flash post ke bato ba landa biso ba comprendre nani vraiment ozali avant to kota détail ma mususu. Bon pona ko zala représentant ya ba fan club nyonso ya fali pupa ezo senga te ozaka mwana bandal. OK. Premièrement non. OK. Pour fali pupa za mokili mobimba. Voilà. De deux nga na zana mwa bandal. OK. Ah c'est bien. Voilà. To ibana na ba bandal et puis nandenge to yeba Afrique du Sud awa. Donc kokoma na ngamba la moko je me suis autoproclamé. Pour s'imposer quoi. Oui. Pour faire qui bendele téléma déjà. Donc yango nakomaki vraiment les représentants ya ba fan club nyonso. De le premier vraiment il faut ba ko beta concert na bango awa en Afrique du Sud en 2010. OK. Na manifesta qui vraiment qui naza représentant. OK. Donc yo mom to sepela ki oza la représentant bien ndeko lobi que o s'imposer que loko ni netinda que vraiment o s'imposer pour na ko ma chef ya ba fan club fali pupa Djobo loko ni netinda que parce que ba mission basé belé. Bon moni fali pupa zaki nano aimé tant on a ya Afrique du Sud na kuta fali pupa aimé par tout le monde. Parce que ba fanatique bazaki un peu éparpillé. Ndé na lingaki na sangisa bon on a meki au sangisa bon on a moni simbi donc ndé tant to komo luka représentant ndé bango moko ka kati na bango non pour aninité yo mo zaka wana bon ale pupa mta alobaraki vraiment ale pupa la midi king bisika olandanga na pesi mbote ya yo yango vraiment vient nga ale pupa la midi king là yo se o s'imposer wana ki anga na komi chef atlet ya ba fan club ya fali pupa e bota mo mbutu na vient nga ye ale pupa te parce que ya lingaka mingi pe ko za mo liboso vient nga bisika olandanga e momni no lo. Oh, et bota mbutu ndeni. Asa moi jalousie parce que vient nga lingaka za liboso parce que y a vraiment la midi king. Olobit il y a l'ami du king donc ami na d'enfance. OK. Donc il robota mbutu te pour biso bana bandal ou ba natif. Donc tous ça jaloux te. Tous ça na rapport, tout ça à force. Donc il y a l'ami du king. Donc les représentants il y a king. Donc ce que moni king te moni donc Bosole. Ok, merci beaucoup. J'espère que ma fan Nabiso ya Congo Mokili va comprendre déjà nani otozanaye lelo. Tozolo bela surtout makambo ebeti eboti mbutu na kata internet. J'espère que batala ki émission ou bien déjà sim sazo l'axiabiso déjà ba manger moi extrait ya mke ya émission o eleka ki dimanche par rapport ya esa na momoko boe fali pour paloba ki o babenga ngo autotine. Mo wana fali pour paloba ki ke inscrit
instrument et tout, mais selon Célio, à l'objet que Fally Ipupa azara trop agité, et ça, comment on appelle ça, et ça instrumenté, et ça fait il y a instrument. Je ne sais pas par là au lingo le bani parce que vient en c'est le SRAM à commission vraiment maman la polémique nakati il y a internet et surtout. Écoutez-moi bien, dans 5 ans, quand l'émission le bon enregistré, dans 5 ans, bako même autotune na live chez les Congolais, ba séquence. Autotune pour moi est un instrument. Autotune pour moi est un instrument. Autotune pour moi est un instrument. Bon, mon Serge Ningazawana. Serge est artiste. Okay. Artiste n'est pas artiste nyos. Okay. Mais azarana moi babobungi hier moko. Il y en a bi Fally Ipupa za trop agité. Non, King jamais azala agité quoi. Yende azarana moi babobungi. Bobungi ndé ni faire comprendre bisona. Voilà. Effet wana po boyoka yango ebimara eutaka na instrument. Eza mupepete. Hein? Eutaka na instrument moko boy. Ba itizango mingi na studio. Okay. Donc so yenda yebite. To abosani, to ke na on option ka ki abosani. Moni bango baza ba fanatique a Fally mais révolté. Ba fanatique ndeni parce que auto lo ba bien, lo bi ka za musicien, artiste oui, loko la artiste nyos tout comment fait a Rosa sou fanatique a Fally Ipupa. Oh. Iya aza fanatique ya Fally Ipupa. Unandeni. Po Fally Ipupa yoka Fally Ipupa aza fanatique ya ba JB, ba Wera, ba Grand Poète Quadra. Vous comprenez? Donc hier aza fanatique ya Fally Ipupa. Fanatique ya Fally nandeni parce que bino nyos tout bana banda, j'espère que beaucoup la pe ba quartier morona ba Célio wana nyos tout. Donc boyebi maramni non lo ba j'espère que na inventé lo monté ba nyos baza ba artiste. Ce que Rose la fan na yende ni place na pe na comprendre te hein. Omoni so na linga gote. Na bano tala ote, na ndo kipe maram na yote. Vous comprenez? Mais so omoni mutu moko akipa maram nao. C'est ka fanatique nao. Eza benemi msupe boloba na katenga penza na enemi na linga ka eteme na zana olandela mamne pour ne ba position nga parce que aza adversaire. Non, il y a un adversaire il a Fally Ipupa te. A otika la jamais ko za l'adversaire. Pourquoi ni aza adversaire te? A mutu te. Banda longwa na maison mère. A comment ça makamne il y a za talaku donc crini nyo déjà boa ke kanga Congo. Ezaratin. Toi beta ba featuring ebele bele ba nzembo to mona yemba ba soki moto tika mombanda po ya ba yemba pe na Fally Ipupa. Ba nzembo ya ko yemba Fally Ipupa chanteur ye atala ku donc Fally Ipupa l'accende ni ba yembaka. Pourtant wa longwa maison mère wana ata mutu moko te ya wenge apesa e chance ba yemba na ye. OK. Donc Fally Ipupa de mutu encadra ye te ya ba yemba boy te ba yemba boy. Ba zongisa ka boy ya za talaku. Tala comme na minute au fait rigola a invité qui et tout bazana bazo sala team ya wenge bana ke wenge balongo longo kala kaminke bazo sa ba featuring siko comment fait place wana na ebito zolo baka parce que za muta Fally Ipupa ou bien aux en katikati te ngana ndete msuna koti mamba batu mususu na ko mara analyste musique mara moi ba sala wana de ba sala on a le marquis do ba beta maso na ngote po eza na impact te za ba sala orchestre te mais et aux en on impact te génération OSP na musique na bango les marquis de ba kola ba ko yoka musique wana bien pénaté pour génération alelo o ezo yoka musique baza borné na musique mo boy ba tu nyonso bango sonde ba sanga nyona ba bona succès te bana bona succès te faire rigoler pas na succès te on a l'obit yo kité Shagi Moussa ou Shadrack Koka balobia eza ya royinda donc Fally Ipupa pe na bata Fally Ipupa faire rigola azana ye na succès te yom tolobia ngono o affirmer oza ko assumer penza. Oui parce que 3 ans passés ane lo remonta bimisa we beta na Congo. Mais azo préparer déjà babi kala mingi ta nzembo na ezo bima album nango titre nango eza ko échapper nga ezo bima kala mingi te awa. Je t'informe que Robima soit néoté. Pour King déjà annoncé que a Obimisa album Rumba l'année prochaine. Donc c'est-à-dire banga le King. Wana yebisio King 28 000 cas a annoncé déjà sorti il y a Rumba l'année prochaine. Donc l'album wana nyonso ne Obima nangote. Ba na ba on a succès so lingo bimisa album so to yebi fo bimisa no ba single. Ba single a uto bimiso ezaki nini. Nzembo a uto bimisa regarde moi uto beta makasi. Bosi ba supprimer ko to na YouTube. Ah o lobi ke ba supprimer ngo. Pour ça succès ta. Te mama bete. Te nanya. Em so bino ba wario ba signala ki po ba supprimer. Non, producteur aza dessus.
nze madame te kanga makasi boye biso nyonso toyebi regard mo kanga makasi po ni bondima ba tuté biso wa congolais producteur aza dessus nzembo etekamite nzembo ebetite producteur aza dessus na comportement ya artiste aza professionnel te babi bino ba wario ba to supprimer nzembo regarde mais comme ils sont producteurs donc David comme yo kana bata David abatu te omoni so koti na YouTube muto atiaka image yé moko mukolo image donc so koti image on tacheki un producteur a longoli yango soit longolo po ani babi bino ba wario sko yo bi producteur yeb sepso na o yo yebi nzembo eteka matin ya solo nzembo eteka matin balo ba combien de combien vente na bango eteka combien ya nzembo wana Preuve ane kutu bino balobi disque d'or bozuto kota pena na mambo disque d'or na bino botozwa ba beza cotisation ya bino ba wario bosangisa ki peut-être faire egola ba golo baza peut-être forte na place wana bino nde ba wario boti ba mbongo menange po disque d'or ane bima moni pe bino pe bosopisi place na on répondre nan aigle disque d'or pour la première fois omoni so disque bimi ba fanatique na ba mélomane ya bonne musique nde bakenda kosomba disque donc soki ba wario mbapesi basombi disque wana po artiste aza meilleur artiste na bango bango ba kosomba bapesi ye disque d'or pour la première fois bozo expliquer ngo bien te moni ba chroniqueur nyonso na ba journaliste bo expliquer makambo bien bito expliquer ngo bien yo ndi mtolingo ko sabiso parce que biso to yebi la disque d'or ane bimi eza ba opesa merci beaucoup n'entel donc eza ba to penza ko batala kike disque d'or ezo komate na place ofo fali po pas disque d'or ba bimi si ba soma minene po basala ke disque d'or ane bima mais bino bo wanga na boepwani album na biso ya Tokos 1 eza album oyo ba wario bazela yango donc yango moni ba bimisa ba mbongo na bango po basomba yango ba wario baza monde entier ba wario baraka na Congo te na Bandal te te na Kitambo te na Mbinza te ba wario baza monde entier donc album wana soki le disque d'or congolais nyonso en particulier, il faut babeta maboko. C'est pour la première fois, album, il y a un Congolais, aïe ma musique à Mabanga, et suis disque d'or certifié en France. Je suis disque d'or certifié pour vos 5 bambongo, bobimisi bambongo, bolobite, soni to boy bendele ko ya lora bolingana no pe faire rigolate. Te, au moni lelo batebe ba comprendre te. Liboso ton fali pour pas jouer disque d'or na droit chemin, baba ki te ba kabela e. Oh, procédure ya musique n'a pas pèse la disque d'or. Oh, yoka ba quadre ba zoa Koffi Olomide. Ba Weranson. Koffi pas bien fait pirate ba cotiser mbongo. Oui, tondi mi ba wario, ba laxi ke baza makasi. Mbongo wana bimi ya mutu moko te. Fondi mabandaka la Christian ya babandaka la fondi makai ke bosangisi mbongo. So na bino tondi meza na sens ni. Ba wario ba sombi album. Ngana na ngoti. Imprudence kana bimi na ngote. Naza na ngona ndako. Vous comprenez? Ba wario ba sombi album de ba sombi Tokos 1 nenge bazo somba Tokos 2 parce que na Tokos 2 coup déjà na disque de single de platine. Wana déjà li wa pour ba comprendre maintenant que fali pour pas mystique. Ça bandimi ke ba côté. Yoga, omoni Tokos 1 eza maman album tellement eza maman album. Les gens ba comprendre ngo na deuxième Tokos. Vous monde. Ba wario Barota la pena te o disque na biso te biso photo sombat total aka na YouTube te ba wario batala aka na YouTube te ba somba pe yango monitor Tokos 1 disque d'or. Siko comment fait-il papa au moins na uti panaye pour ko Koffi Olomide fali pour pa uta e panaye mais anzimi yango te siko bino ba wario bino ba ta fali pour pe matake kitaki boza ko affirmer maintenant que papa ye ba mwana naye eza papa moko te papa libanda ko ya ko lobake au mwana zabo ke papa ne o ya lobi ezala o papa na lobi nde oza la vérité o papa libanda lobeza et lo mo eza monté papa na ya anzimi yango te siko bino boza ko affirmer biso nini place wana nga pe nazo comprendre était vraiment Prince Tukuzo Motema Clarisse Yava et puis la saison d'or de Montréal Français Miatembo omoni na zonga na disque d'or liboso ya Fally Ipupa tant Fally Ipupa joie disque d'or wana ezaki déjà grand prêtre Koffi Olomide azwa
Vieux beaucoup le père Sona Mazwa. Papa chéri Motopamba Azwa. Le roi de la forêt Azwa. 5e personne, 5e artiste de musique congolaise, il a qui fallait pour pas. Tant Azwa Kayango, oye pour anini, ba ko felo mide bon so ba beta maboko. Pour anini. Pour ezana ba formule wana, oye producteur et au pesa yo disque d'or. Bango déjà ba Azwa Kayango. Ah non, biso de to zwa ngo ba so fallait azu un temps. Félicitations à des nations en mois 3. Nous avons certifié. Ok. Vous comprenez? C'est pour la première fois dans la musique congolaise. Oh, Fali Poupa à Baki Borwana. Il y a la coupe Morobo et Duango, en France, nous avons annoncé qu'au Ok. Vous comprenez? Donc, il faut mettre ma boucle. Si on y vient à Chantima, bon. Les Agapo, Fali les premiers, il y a les autres boulets. On y vient à Zaro de Baye, souvez les guides. Souvez les guides, c'est-à-dire il y a les premiers. À comprendre que Empereur 28 000 cas saute à niveau. On a vu qu'il 4, bon, c'est ça 28. Pourquoi Nino? Avant d'y n'angwende. Qui m'aura mis? Empereur 4, Empereur, ce que commis ça 80. Ça 28. Ça 28 000. Pourquoi Nino? Pour Nani, ça 28 pour avant d'y n'angwende. Fali Poupa vanda nangwende na yo oyo bango na générique ezo ya mikolo. OK. Dégâts. On a tango fort mutabwaki yango. Na yebisi yo faux. Mais King te tokos. Pour le Belapé featuring ya Magie System na Fali Poupa Molo. Yango pe na moni ekangi Ngana za nango au milieu du village, et justement ngana journaliste yo les invité nangai, je dois quand même koloba oh peut-être ngana zo comprendre yo mtoko faire comprendre ngai album ni nzembo wana featuring na moni ebeti mais pas vraiment non penza batumsu ba bien ngote so na tuni ndeti ba vie nanga bisika bazolanda nga formidable na France msusu ba ki ayo kangote so pe na tuni vie nanga msusu Blaise Makengo na kati ya France oloba nga pe na ayo kangote so pe na tuni ri na Misi Mike Makengo ba no ba ayo kangote donc c'est non vraiment côté pas batuté c'est ça bon moni molo titre non molo nenge bimi wana apparemment za nzembo ya ba Magic System. Vous comprenez? Mais tu as featuring il fallait pour pas ta bête na mutente le kangaka na Congo. Oui, et au kangana ngo bimi na ngo à peine. Donc bangonde ba sa promotion nango. Mais oyo kango ngo wana ko se déranger na hotel. Ce ko beat ya featuring ya les ara que Laurent Funani fait rigoler pas le baki qui est un limite ça pour nous bon moi trop comme faire rigoler parce que c'est un constat que je fais ba congolais bolingi fait rigoler surtout ba wario surtout ba ta fali pour pas balingi ko ka faire été mais tandis que bisonyo surtout toza ba na mboka donc il fallait ko bazala together auto ba ensemble en français pour ba kensa mboka na biso liboso ce ko ba ranking wana ko tarana et wapi donc beat wana ya featuring eza nini beat ya featuring wana eza nini non moni fali pour pas aza tellement le plus aimé ya ba musicien congolais lelo na Côte d'Ivoire pour Kaléala ba vena biso quadra ba papa wemba ba chala na père na biso so il est là comme il vient jaloux bon il est mon fois à réfléchir très bien parce que vieux place à commis lelo fois doit place à papa Lutumba vieux doit place à papa Lutumba Fanda comme ça coûte sur nzembo te oh yo tinda vie bo mam via silika yango yo beta no musique na zana no na bolenge ne yo comme eseke avanda na ndeni abeta ba concert ebele ba ancien succès na ye et obeta po ebeta ranango abimisa album te abimisa na so album te po nani mutako yo kango aza susu te po nani yo ke lo ba ko felo mine visionnaire en musique congolaise visionnaire mais beta vie le so quoi ta banda a silika so mon émission e biango yo repexa vie beta album te na age azanango papa Lutumba za forcer sous age akomi nango akomi na age nini akomi nango papa wemba kuta za mukolo na ye mais papa wemba kuta bando betaka toujours musique yo ko limité vieux comme si vieux Coco dans les 65 azanango wana si je me trompe pas oh Coco déjà ba di stone de kalate fu babala bana na imsu ba boti déjà za de Coco te Coco na sens que ya ndenge za mutu mo akomi na vieillesse mo soki ya makasi ya ndenge nini non âge avancé oui mais yo ngo comme si Coco penza za simba nzete te vieux to simbisi nzete te to talisa esiko réalité papa Lutumba kei après génération papa Lutumba génération ni reçoit relève et ça bango ba présent yo kalongo
Vous comprenez? Ce qui papa chéri que tu as compris dans ma ramboango. Il y a pas musique et simba te ya ba lo ba vérité ko vient na biso jibe mpia na musique et simba sous tout monta banda vande lo malonge zate yo comparer na kwata. Na ko rapena ko beta maso ba na TVT mais moni papa chéri. C'est l'artiste congolais au hasard stable na musique nae na Congo. Abeta chaque week-end. Kasa koma ne ko bulisa ndeza kake ndombolo mo ebeta kuna bana bezo mo lu yalu mtomela mo kokane mo bierne so indeni ale ya simbi mika banzo ningalati. Te na oyebisa yo depuis bakabwana na ba wenge na bango batu balongwa wenge men oya beta ka concert mutu nyonso abeta na wenge bayoka nga mamna oloba wenge men oya beta ka concert batu ba futi ba $100 ba $200 ba ye ba bambi pe ba mbongo c'est papa chéri batu nyonso otenga na beta na wenge ngana batu nyonso ba beta raté papa chéri beta ka chaque week-end. Vous comprenez? Oui. Album pour banzembo ka wana obeta ya kala. Tso obeta on ba conseil ba ba OCP là. Mais ba wenye men nyonso. So ba beta banzembo ba ko obeta ba concerter po. Baza busy on organiser album na moment oyo ba fanatique oyo ka banzembo na bango na baza sauter. Des conseils au ça vient biso ko felo midati yepatika. Oui, atika ni mambo bimisa ba album. Via ça clip na âge na ye wana. Tu check âge ya papa Lutumba. Pour bango so ba mise ba se référent na papa Lutumba. Tu check âge wa papa Lutumba koma inango. Aluka asa ba featuring na ba mikete. Donc yoza contre inda zo sa ba featuring na ba guest ma wete ba innocent et tout yoza contre. Canaille na osali na via ça biso canaille pour abomi musique na e. Canaille na ndeni sutra na seka sorry. Via ko beta banzemo ko baba bute. Alors beta so banzemo ko ba kukute. Nzembo asuka via beta yembela grand prêtre mère Alidor. Nzembo asuka via beta yango wana. Via tika voilà. Via tika ba distraction. Atika ba distraction. Aba beta mingi ba concert. Ba royer ba misa na bango ba koma ba sénateur. Na Congo wana ba royer ba concert wana. Président de la République. Bon. Basa ba misa kakati. Ba royer ba concert na bango. Atika distraction. Ok, on est presque arrivé à la fin de notre émission. Toromo ke na moi shit to na tout dans nos questions parce que ça constant na sali pour na mamu ya vie privée a fallu pour pas toko ta penza na ngote meto les kaka moi likolo parce que yo zami est placé pour na mamba fallu pour pas par rapport à makambo ezole kan internet depuis bandi batu ba yebi diem l'international etika lobela ngote parce que ngana lingo ko ta ba vie privée ba tout mais naza akina batura ba Christian ya ba le pour bazaki mi place au lobango mais je n'ai jamais ko intéresse que l'intéresse non jamais pour na sala parce que je sais que eza vie privée mais et comme des gens na souka mais niveau makambo ezo kende là eza vraiment qui to beta lisolo vient absolu Lutumba j'espère que vient absolu tiki bane belé banana j'espère bazaka bana maman monte baza bana ba mamé belé mais pourquoi ce que zandeti fali pour pas niki wana to exemple parce que mambo wana tsiko tozo comprendre ngote fallait azolo baboye moi ça zo bakoto tozo ba te nani azolo ba vérité to mona pe ba vient biso ba Lutumba ba vient biso tabulei babota na base belé ça la problème te pourquoi ya fali ce qui a botina basimi balé to pe niki wana zana zemi ce qui a so ce qui a lokuta et comme problème na carte internet OK 2 mois to lala so pongi te point. Bon, moni mutu azaka mutu. Nga pena personnellement ba vie privée pe na beta te. Ozomona. O eza essentiel. Eza de o yemo aigle alobaki lobi. Donc yangonde eza essentiel. Mais par rapport à explication na ya pesi donc explication na ya pesi na makambo ba comment na kata divorce eza des choses différentes. Donc ba lobi a trop agité, a en vérité taza hypocrite. Te vraiment nga pena na divorce wana na zanango batu oyo bazo interpréter que eza le contraire na o fali alobaki lobi donc eza pena baza ba to benga ba fanatique révolté oya lobi ba kabwana ki na mwasi na 2004 a fait comme officiel le divorce mais que inaso qui est là à Botama na 2005 donc c'est quelque chose un peu to comprend un peu place wana te bon kuna na okota penate 2004 2005 zeme ko kota 2004 mona Botama na 2005 moi normal ba ko kabona moi ça za nzemi donc wana isa pena ben ngate ko na ko kwea mais ce qui concerne par exemple papa Lutumba ba Rochero ba nani ba vena biso antu ba bota ba na ebele série wana Android ya la raté
Android o mute bomisi biso. So ezaki mambo nge. Soki Android yaki na ngote. Mutanga suka kana kachanda kuna ya leli ayembi ya salibu abaluki kuna chebila mana libumu azongi bwa baluki esuki kuna Android mutezu ezo panza ba. Ndeni eske mutu moko azana sima mwasi wana te yamba. Mutu moko azana sima na talinga détruire fali pour bien ezana ngoka mambo pe solo pe kaka. Te bato bazawana toyebi bango. Tanga kombo mo. Toyebi bango to se là-bas. Ya banga. Non, oyebi nga banga te. Nga banga te nga. Ça on lobi se o banga. Banga te. Bato wan to se la bango kinga sali de émission ti. To se la batindika isu na TV. Batindika ne parce que Sarah to la déjà bakanga ki e. Batindika mère. Oh te ah wana mwana muke. Wana iloka muketi. Oh Sarah to le lo muke. Mwa muke ka boye. Ye na chroniqueur mo boye so achara zazu boye na mutu. Achara zazu na mutu apakola yombo. Ya mobali. Ye baza muke baza boye. Dimitri pena. Daba na wangi lote. To mutu aza simane to ozela ye. C'est babinde bakangi Sarah to la ba vérité robima nyonso to balobi. Oui, faut ba ya nango. Donc yo pe oza d'accord pe Sarah to la qui est né prison. Oui, pour ninte so muta sa abuki mibeko à l'état. Balobi ka vérité okufa pour na vérité. Information de kangisaka batu. Ngana roya na lobi mabe mon sérieux bakuti na ngote automatique ba okanga. To sunga pe basi ba kende liboso donc to batela pe basi balobi honneur na ba maman. Pour ninte. Kasi bobo tika maman batuna moi ça batazana bana na ye bo kangisa na prison bo ezaki to te pourquoi pas ko lobelaka ko sola en famille parce que yim taluki ngo teza moi si na bino niki mtaluki ngo so ex moi si te mi beko bachaka mutu munduki te pour leka na te va ya kofinga mutu munduki ya la te mi beko l'état so respecter te ba okanga yo ye na minute yo alors le ba presse ça quatre pouvoir kasi liberté d'expression Keba liberté comme la libertinage so buki mi beko donc ninga zana tamul likola mi beko donc faut à respecter nanu so ça ata 2 jours ata 3 jours mais l'essentiel la kota ki pour ba musicien pe ba kota ba vina solo makia di ba kota ba quadra ko aman ba kota ba président nyoka longo ba kota ba musicien bele ba Bercy ba musicien tale bele ba kota ba artiste msupe ba kota ba sai ba kota na ba isobe ba kota prison donc c'est-à-dire voilà donc soko tamboli na mi tamboli likola mi beko ba okanga yo donc biso na ye ezaka ga deal na prison pour place na ye ezana okuna ye na place na ezakuna bo batinda su mutu mususu to mona mutu wana ya après to ya otanga siko mutu wana amona ka mbile chez bu Magali Congolo déjà zata Sarah zate Magali Congolo zali elora muke merci beaucoup Christian Yaba, j'espère que vraiment votre bazaki vraiment na plaisir ya kolanda émission oyo mais tout le monde qui peut retour à les King déjà dans la King yango moni émission pas auto ça la fois passée awa prochaine abino ezanini boza concert bozo préparer ni na Kinshasa na les King déjà azana King a préparé ni pour na biso ba fan na en général bon pour na ba fan ton concert week-end donc vendredi déjà batutu bakuta na rotana quoi biso to à côté tous la pena non c'est un vendredi si je me trompe pas donc vendredi batutu bakuta na rotana ndu les awana pona ba fan mususu ya libanda ya Congo donc base la programme calendrier zobima après ndu la rotana donc calendrier zobima calendrier ninga sala kaka les seuls artistes congolais o ya tambolaka Afrique sans complexe quoi. Atambola Afrique, atambola Amérique, atambola Europe. Donc arbet en salle nyos o ba pesa beta na moment où il senga qu'il faut beta. Merci beaucoup Yaba. C'est déjà la fin de notre émission. Merci beaucoup pour votre attention et surtout fidélité. Président Yaba, président Yaba, au petit message pas Yaba Wario Nyonsto et puis quelques dédicaces au libéré ce plateau. Merci. Message car aigle lo bagi lobi. To focus karana disque d'or na biso ya tokos 1 toza nango feti donc awa kutu mo bangé au vous allez inviter yo pena faut aller inviter non ça Alain Poupa vraiment dernière fois zo pena invitation à couvrir événement pour les asuka na feti a na jobo pour être soleil on a Alain Poupa donc to focus na disque d'or to focus na rosomba tokos de koyoka yango banzembo dégâts eza na kati donc il y a aussi des pour signe de platine et zoya
ngadi ana betaki na snap obika biso to mingi ba wario to mingi na net ya Kerry Charleston mon continent biso yo yebi donc toza wana ba signe de platine ezoya donc ya osambeza te quoi King Aigle na yo quoi hein na opesaka salam na mon vieux à moi bienvenue Makoso Saint-Valois Paris 16e Saint-Valois de Paris 16e Kerry Charleston mon continent biso Fego Fefe Coco Dilasso opérationnel Shadrach Koka Manik Sindani Jojo Lavamba Tini Tumba de Jobour Tokos Firo Sikafoba Banama et tout Gaston Y'a Trezeguet. Merci beaucoup Yaba, je suis très heureuse Yamba vraiment na cette émission on se retrouve na mikolo msusu. Merci beaucoup na bafani tout vraiment ya Congo mokili bisika bozali balobi ye moko azona ndanga Kerry Charleston hein mokonzi général. Je te salue mon vieux bisiko zona ndanga babi ciseaux d'or de Montréal baza vraiment belé bazona ndanga Francis Mia Tembo agence Pema na kata Kinshasa so a besoin vraiment ya douane ya malamu na kata kin contacter kaka agence paiement na kata Kinshasa, vous ne serez pas déçus ici et pas à monsieur bienvenue. Et puis là balobi merci beaucoup papa formidable na kata France vous êtes tellement belé triste mbaka vous êtes belé Florida Mayala Diandaya, je vous aime beaucoup, c'était bien moi votre Diam à l'international Jean Patouli Songo donc na lingi bino ya trop on se retrouve juste dans le prochain numéro. Je vous aime beaucoup et bisous surtout, bye bye.